na yokaka bato balobaka so moto abandi liboma eloko liboso atika rezaka mandefu na meki kotala natali moto liboma moko aza wana azalaki na awa na kote ya Victoire wana babenge Johnny mandefu ne komi pembe donc liboma ne komi yakala nsuika wana Caligula kunga nanu mwana tokanisaka zwaka mosala nzoka ezalaka nde libala o non bakombatante nga lobaki so ngangi na beta na banokosa te so na tie affiche na tie pena affiche ko na beta ebaka eza vrai eza lokuta te l'air kama pa bimi à côté d'un mouvement et moutouté chita sima à côté de karakati carré wana oba wenge oba nini akaboli yango quand pas quand il loge ils ont logité beaucoup dans la classe au moins devoir domicile quand pas la cible qui mutama yele tala titre album nenge et personne qui mbayi na respect ya ba fanatique na respect ya bino bato bosomaka disque po ngebele disque ko na ngwanza ah c'est que ça na tefe disque basomaka te na trouvaki mieux na longola yango na tikaka tout simplement Caligula 466 eza nango numéro matricule ya Mandela tango azaki na prison écrou ya tango azaki na prison tongo so balobi numéro 466 c'était Mandela. Caligula, pourquoi Caligula? Caligula tout simplement empereur romain il y a 1er siècle dans l'an 37 Kwenga lingara donc tout ça yelo mona super ngoni na swana te mama na swana te o aya o aya o mobali azalaka ya yo na ndako na yo soki abimili banda ko mia mototu mais au bimaté na beta au bima mais un véritable chroniqueur en musique faut appeler une oreille musicale yo boye maté ata phrase pas moye bité nene rechiche non mais vu que oyembi na gamme peine azo kendo zo bimaté to zo zala na yo félicitations merci et puis naye baraté que tu peux aussi chanter histoire en bolingo ezala kambele compliqué amour ezalaka na motema elengi te olakisa merci le roi de la rumba avant to solo na la ninga nkunga nanu nkunga nanu kunga nanu mwana tokanisaka zwaka mosala nzoka ezalaka nde libala o yango kaka. Le roi, bon retour au pays. Merci beaucoup, Pekitsa, le terminateur de la presse. Mais carrément pas tout ça. Il fallait mettre de concert moi poto maman na ba pib na ebité ba combattre yo concert et mettre maté site ce maman ozo na Kinshasa to ozo no ndeni bonga na bige le lo faut mettre concert na poto mais na représenter na profiter na motu na on a présenté pe bato ba oselanga ebele na ligne to vano awa bazo bonga ba uti ba Genève ba uti ba Zurich ba kende na ba na Lausanne pour ça qui prévu lelo na beta na Lausanne mais pour des raisons très très importantes ce qui me concerne na raté ce concert wana ndé na yo se retrouver awa na micro na yo awa na caméra na yo na kisasa awa na présenter ba esquisse mba raison mo na lobelango awa ezate mais na présenter ka ba esquisse na ngai pa ina non ba combattante nga ba ki so ngai na beta na bano kosa te so na tie affiche na tie pena affiche ko na beta eba ke za vrai eza lokuta te. Mais mutumo nga salo surprise le na concert so ke betamaki non Pepe Felima Nwako. Oui, c'est vrai que Alingara Zala. Moi, Lausanne, Alingara Zala. N'a pas si vieux mot belé, respect belé, parce que ça, c'est des grands prêtres de la musique à Congo. Le côté comme on a profité d'un peu ça mot belé. Dans un moto lelo, batuba landi style naïe, même bleu soumis belé tout ce bêta lelo, et ça n'a pas comme naïe. Place Azali, le coup mouzaïe, le sac au pays à Yamwana.
Le roi de la rumba, au petit bateau devoir à domicile, bazon na chic. L'air au salaki, au pesaki, combo ya album 4 666 4. Et belé bongo mema de kamapa na lo yenge. O te kamapa koti loge. Nzokande chic moins. Chic moins. Nzokande zaki simple numéro ya kou ya Mandela. Bo esopibino. Esopibino. O kamapa koti loge, kamapa l'air kamapa bimi. À côté d'un mouvement et moutouté. Chita sima à côté de karakati carré wana. O ba wenge e wanini akaboli yango. O kamapa koti loge, eza logité boke na classe. Au moins devoir domicile. Quand pas l'accibino qui mutama yele tel titre album nenge e pesino ki mbayi. Na respect. Ya ba fanatique na respect ya bino bato boso mara disque po ngebele disque ko na ngwanza c'est que ça na tefe disque ba somba raté. Ya roi de la rumba ba sombaka. Yango le roi de la rumba longola ki komboana. Le roi pourquoi on s'est décidé qui est-ce que ça pour la demande ya public nengo yango longoli 464 pour ngala lingai na ngango ngala lingai na ngango. Non mais c'est vrai que yo sepela na ngo baté belé pe ba yebi na bango ke eza ba makama bete mais comme majorité bato basomba disque na so population publique oyo balinga basomba musique na biso balo bazai ko mona ngo lokola makama to ba on vraiment mystique moi nini na trouva ki mieux na longola yango na tika tout simplement Caligula 4664 eza nango numéro matricule ya Mandela tango azaki na prison. Et il y a des temps où il y a prison, le numéro 4664, c'était Mandela. Et pendant que ça, signe à Bolingo, mais na kamo signe à Bolingo, bon on le voit signe à musique. Signe à Bolingo na lobi Bolingo na sens nini. Mutu mungu a sacrifié qui vit na ye pour na peuple na ye. Na ko kene gut musique pour Afrique. C'est-à-dire que malgré ma proposition qui est blog belé, bien qu'il va proposer blog belé, atika lutte na yoana. Alors que non, on a préféré botika ngaka kana prison tant que beaucoup libéré peuple nangati. Prison ngola ça signe à Bolingo. Yango ngana tagi album nanga 4664 l'amour du prochain. Mais ce qu'on a Caligula peut pas se c'est pas langote, yango na longolo na tika tout simplement Caligula. Expliquez-moi bazoba mosusu bolimbisanga pour maturité et moko éthique moi bozo babiki na fait beaucoup maka expliquer ba Caligula pourquoi Caligula pour ngana ba mission ngana ezaka nango matière bazo babiki ba koma bazo leçon pour moi mosusu bozo ça l'émission sans matière moto a bien introduction te habité à retenir nini bozo babiki bokoma Caligula pourquoi Caligula tout simplement empereur romain il y a 1er siècle dans l'an 37 après Jésus-Christ né Caligula aki kozwa kibo continuer après mort ya ba obazaki ba paranae yende muto ya kozwa reine trône ya Rome ezaki na maboko na yende akomaki empereur romain na l'an 37 na 1er siècle mais azaki na comportement moko très sadique moto moko azaki ko sepela ko sozo sala baninga azosala bango mabe yazo sepela on zong sibiso na latin ce qu'on est lobaki odin ritum metwant qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Bino batamayele. Na sepeli mingi lelo parce que na kutani pena na chroniqueur oyo alobeli yango. Très tant na bande ko ba Caligula ba msuba zo mo ndit na zo finga. Ba yebite ba Caligula. Matière. So nini. Mais à force ya ko répéter bato ba comprendre et Dieu merci lelo na kutani na yo moto oyebi moi mayele ezali na sepeli mingi. Caligula qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Donc, na mona malamu na mbanzemba bongo pona ko mekako ko l'accent na batu ba comportement ya ba mabe mingo ezo sala malelo et ba modèle nango ezalaki déjà na ba 1er siècle. Donc ekobangisa ngo mutute. Donc ekobangisa ngo mutute. Caligula fin na ezaki ndeni kaka moto ya bano sala mabe yende kaka moto bagena basala ki ba kindaki ba bomaki Caligula azui mwasi ya moto
asali mwasi ya moto wana mabe na ko humilier bato azaki ko humilier na bato azo basi na bango nde mibale wana nde babuma ikalikula et servir de leçon tonga na zo embango totali na YouTube kuto yembi américaine munene mais beta na lisola monango auti wapi yango américaine poto boyi bato musupe omoni na flatera le roi yo melaka bato 1+ po ba américaine basé belé ne ba américain o sala fiti ba musuba sila na bango le roi abimisi mutu moko oyo nanu musicien ya Congo asana featuring te nanu pe bato belé basani ba featuring te yo pe d'autre part au foulier. Non mais ceux qui ont sali featuring na béninois ils a pour na kota peut-être na marché béninois ceux qui y est de na côté na à kota na marché congolais donc ils a ndengwana ceux qui na bétine américaine wana y personne a besoin parce qu'elle est d'origine congolaise alingi pe na Congo pe bae et nga pe na ezana besoin na beta na ba mission bongo parce que eza très likolo alors na lobaki na beta musique en siko na ndenge ya solo ndenge lokuta te ndenge pe ya likolo il faut tout ça ba effort wana pour tout mata na rumba musika tant na beti na ye nini ezanini message zanine musique en photo mais mango pe ba américain pe ba tant yazo yemba déjà na accent américain na ki anglais na accent américain na respecter déontologie rumba donc abimi na rumba abimité vous mutu donc na pesi valeur na rumba exactement que nous américain ba moko mobeta pour ça disque magalelo na lingi na pesa valeur na rumba musique à Congo nanu c'est ça défendre la rumba on a zolo ba défendre la rumba yango wana ça dit même atana beti na américain on a beti na russe na go ngosoza ngam na komanzembo na go beta rumba la musique congolaise c'est à elle ou à lui il y a s'adapter na musique en chinois ko quand c'était que chinois aroya abana olamba blo amindele chinois olambelo ga oya bango au restaurant chinois la musique congolaise c'est la rumba yo ngo beta na américain ou beta soul ou R&B non on défendre rumba ndenge ni défendre le Congo en tant que musicien c'est automatiquement défendre la rumba le roi le 20 au ça ndenge yesa biso non le 20 simplement album Ekobima et les gens verront ba plutôt ina bango sala dans la kine manante si il y a la sortie mondiale édition ni et ça les édition déjà na téléchargement c'est bateau yebi ko somba des disques ba somba nous devons nous adapter na ba technologie sika lelo bateau internet na poto ya bien la poto na choma mutasomi mais wow banda ko belé banda ko belé bazana bana marambo terroir tika mulamba bato marama yo moni oza trop philosophe non c'est-à-dire que Congo ko tika la race mate peki beauté ya bino lokoza na pouvoir oyo caméra pouvoir ya oloba pouvoir batbayo kabino totika la race mate peki s'il te plaît oza na pouvoir munene kolingaka te Congo tika la toujours ti finalement olinga to songa na cassette ba mera ki sense ba somba ndenge nini non bana maluka ba somba ndenge nini non bana mbudi ba somba ndenge nini non à partir du moment où baza na téléphone boy à partir du moment où baza na téléphone azo communiquer na mutaza na Russie et là on est en somba mbala mo na téléphone na Brazzaville batuna fulangenge na lobi que physique pe Ekobima na ngai na loba to bana le 20 juin na bimina nuna téléchargement quelques jours après physique et bimisa di batu subalinga azapa na CD boy Ekobima on peut dire Holanda Kalate et Brazzaville fulangenge na pese mbote belé voilà bango tuna pesi Atipo Palmade, le villageois. Na pese mbote yo muto ozo coordonner makamukuna na MNcom. Caligula Esoya le 20 juin déjà en téléchargement to solo là. Mais le grand patriarche Maurice Nguessoso Landao. Na pese le sacre belé mes respects fona longo le koti. Le patriarche Papa Maurice Nguesso na pesi mbote belé na profiter pe na pesa pe ba msusu kuna ba mbote belé ba ministre tout na longo lisu ekoti son excellence Flora Chiba ya yo mbote ngwana
côté pas maman Antoinette pour Maman Antoinette il y a eu ngwana musique no côté ratina ndako président. ah oui ngana na chance ngana na chance lelo musique na ngebeta partout surtout na batu oyo balinga la bonne musique bayokanga même atana ba fête ya minene ngana za toujours présent ba opumba ndeni opumba bango opumba ba opumba ba buka na makolo bongo bango ba diriger mboka ndeni. C'est la rumba. La rumba, c'est la musique à Congo, les deux Congo. Nous devons défendre cette musique-là, sur notre bande-là, parce que c'est très important comme message. Nous devons défendre cette musique-là. Tina dernier souffle na biso. Nous devons non mais parce que nous sommes congolais, on peut être ivoirien. Congolais, on peut être tchadien. Congolais on peut être russe. Congolais on peut être bon siko bis nana on peut être congolais. Musique à Congo. Yango na zoteya. To défendre rumba. Lelo na sentir pena que papa bombenga aziso ya boa kelinga na awa. Lelo na musique à Congo le plus âgé na biso nyonso actif c'est papa bombenga. Tant matin na podium a boa kelo soyi awa bi na peso pouvoir elo mukete. Tu voulais écouter avant Koufa Loba. Rochero avant Koufa Loba qui oyebi. Nazomona mwana oyo a remplacer biso ata biso tozate. Isa charge munene. Mutanga kombo na yo. Oh les gars, boite maman ba malingo. Ma bonjour maman. Bonjour papa. Boni karama pa bosali ni. To s'appelle une émission elle équipe très bien sans problème. Yo bini pona karama pa. Tolobanini yende toyebi ke aza le grand musicien ya mboka na biso côté rumba aza kale. Pona rumba batikela ye kaka yema bato so bayemba te. Bafanda tu ya bino ngola. Siko yo ya boy presque ma ba lobelo boy na na lobela. Tu auras la guitare mais vraiment live mise bonga boy c'est musu boy ba linga ote pour ba bêtise ben sanité. Le roi comme nabiso na suka na habité mon mbote na famille pour le sinon mbote na mutu aza derrière caméra Junior Bamana ya yangwana aza mutu oyo tant tambola za na bien véhiculer ma mutu de caméra les attaques soit sisi a oluka bisite OK na bien journaliste munene oyo na yebi pegi eza na yebi tangwazana na classe et comme aza kolinga musala oyo atangeli yango classe pe asilisi classe na yango azosala ngo siko na sentir ngamo pena ke oui auti na université pe yango na usala musala ngo félicitations. Merci roi. Ngalo na kolo bakaka batu nyonso balinganga il faut totika kokota na babuzuba oyo tozomema bazomema biso foli toyika ke sala na opesa mbote belé na bato balinganga na pesi bato nyonso balinganga tellement osebele honorable Zakari Baba Baswe ya mbote ngwana Joe Emile Tumba mbote ngwana Arthur Nkulu mbote ngwana Kaligila 4664 l'amour du prochain Emma Kianda Emma Kianda l'amour du prochain 4664 naibi pourquoi na lobi boy Josembe qui album au Sogezare et Salami Emma Kianda il y a eu un one respect les qui n'ont Josembe na Bilbao Holanda Josembe na pesi mbote belé na bosana te na pesi bato belé banzembo na kati awa Kasapar DPM Dickens Dikenda bato basali Singapore album esalama na kozala ingraté na osala bon surprise na kati album oyo Dickens Dikenda Peter Bin Molisho Baba oyo un album Caligula le 20 juin Caligula. Merci le roi to comme vraiment na suka na habité na pesi Guilain Sodolo mbote belé bato bazo encadrer na ba conseil côté sur jeunesse ali ba pesa conseil Peri Selemani Louis Adoko Lambokolo Henri Dido Dongres Didier
ikoko mingi oloba te. Mais roba tout mususu bazana basiliki ba mitema na bango panzeli mabipegi mais album aussi la bobibiso tozala immortaliser te na dernière minute so bato bakobenga te roi. Non mais deuxième volume yango to sokoti ba oyo balingi ba se retrouver ba ko contacter même yo ou baluki kanga ta na ba réseaux sociaux ba ozwanga toza déjà na kati ya masolango kala mingi te to clôturer, ça c'est vrai, mais au balingi ba kota la porte est encore ouverte. Maître Guy Mafuta kabonga zolanda. Maître Guillaume na pesimbote belé. Merci Tokomi Nasuka, bon le roi de la rumba, le roi Torosouk Saboté n'habité, ma c'est ni a danger de kotipo maman nangaye, bakufi, ma c'est to lobate. Na yoka ka bato balobaka so moto bandi liboma. Eloko libosa tika reza mandefu. Na meki kotala. Natali Mutaliboma mwaza wana azalaki na awa na côté ya Victoire wana ba obenge Johnny. Mandefu ne komi pembe donc liboma ne komi akala. Nsuika wana kalikula. Kwenga lingara donc tusuka yelo mona sipela ngoni. Na swana te mama na swana te o. Aya o aya o. Mobali azalaka ya yo na ndako na yo. Soki abimili banda komia mototu. Mais so bimate na beta ko bima. Mais un véritable chroniqueur en musique, il faut taper une oreille musicale. Yo boye maté ata phrase pas moye bité nene rochiche. Non, mais vu ko oyembi na gam. Pena zo kendo zo bimate to zo zala na yo. Félicitations. Merci et puis naye baraté que tu peux aussi chanter. Histoire en bolingo ezala kambele compliqué. Amour ezala kana mutema elengite. Ola kisa. Merci.